Tu es parent? Alors écoute bien. Parce que juste après les 18 ans de ton enfant, commence la période la plus critique de sa vie. C'est là qu'il a besoin de toi. Pas pour le contrôler, mais pour l'éclairer. Voici 10 leçons puissantes que tu dois lui transmettre, avant que le monde ne le blesse. 1. Tu ne réussiras pas ta vie en copiant les autres. Crée ton propre chemin. 2. L'échec fait partie du processus. Tomber, ce n'est pas honteux. Refuser de se relever, oui. 3e. Apprends à gérer ton argent avant qu'il ne te contrôle. L'éducation financière, c'est ta première liberté. 4e. Tu ne seras jamais aimé par tout le monde, et ce n'est pas grave. 5. Ce que tu fais chaque jour construit ou détruit ton avenir. 6. Respecte tes parents. Même si tu crois tout savoir maintenant, tu comprendras leur douleur plus tard. 7. Choisis bien tes amis. Ils peuvent te tirer vers le sommet ou t'enterrer vivant. 8. Travaille sur ton caractère. Le diplôme ouvre des portes, mais c'est ton attitude qui te garde à l'intérieur. 9. N'attends pas la motivation. La discipline vaut plus que l'inspiration. 10. Si tu veux vraiment réussir, ne perds jamais de vue Dieu, car sans lui, tout ce que tu bâtis peut s'écrouler en un instant. Tu n'es plus un enfant, mais le monde ne t'attendra pas. Sois prêt et avance avec sagesse. Partage cette vidéo avec un jeune que tu aimes et abonne-toi maintenant pour ne rater aucun de ces messages qui peuvent changer une vie. Mbote papa, mbote. Saliso awa tozana ni wapi pe tina nini obengeli biso na esika oyo. Awa tozana deuxième rue Tinel, première rue Tinel. Tosangani awa na Tinel na biso oyo bauti kobuka siko na mikolo oyo na 24 heures et 72 heures. Siko babuki biso toza ko se retrouver te. Tolali kaka bisika oyo babuki biso mpe na biso na bana na bakoko na batata na bamama awa moyen kaka te. Tokomi sikoyo periode ya bambula ekokoya pe ememi biso toye kokufa lokola bolole. Bino gouvernement provincial, bino bomeka nano kotala eloko oyo vraiment tokomi na suka. Tokomi na suka ndenge nini. Awa tozolala libanda. Depuis babuki biso tozolala kaka libanda. Bolukela biso moyen. Banque mondiale ezali. Bokoka kosunga nano biso toza bandeko na bino. Toza ba Congolais lokola bino. Ndenge bana na bino, mabota na bino, eza ndenge moko lokola biso po toza mutu moko. Toza makila moko. Bosunga biso bolongola biso na difficulté oyo lolenge moko bolongola ki ba mususu po eza biso moko te bobuka ki ba mususu biso toza ba sinistré ça fait longtemps to sali ba 14 ans ba mususu ba 12 ans to umeli awa donc lelo nde toye ko baye kolongola biso ke to longwa awa bo pona kolongola biso bokoki koendamise biso bomeka nano kosunga biso botala ta banque mondiale ekoka kosunga biso toluka bamapango mosusu ata na pasa po soko botiki biso boye mpe tokufi ese kozala esengo mpona bino to mawa mpona biso nyonso po biso toza bana na bino toza mpe baboti na bino.